musée national place Eye. Nzoto ya Jani ezali bongo ko lelama. Nous sommes dans la ville province de Kinshasa. Na commune ya Lingwala. Voilà, na commune ya Lingwala. Vous allez bongo komona lolenge kani l'artiste comédien Jani Faye. Wana beaucoup mona comédien artiste de 2 minutes mais aussi na la DSOB mais beaucoup de monde comment honneur au Wapi donc on peut ça Jani Faye. Alors il y a tellement de comme il y a des artistes comédiens au Wapi to reposer bango ba question pour que ba mec un peu expliquer biso ngai tango kuluta kufi et puis tango na yoki ke mama akotaki makambo yo ngamo na habité ya Faye ana makila ya moto. OK. Nalobaki on ya Faye akoya et puis akokundama peut-être bakor msuezaki na mort komi bimela pena noté. OK. Yango pe salami. Akena ipoto na succès et mais aussi à Koufi toujours na succès na batane koloba quand est-ce que ba rolela Jani na Congo le lenge bandeko oaye na France bali mais bon ko mona Jani tama yaki na aéroport de Jani comment est-ce que d'abord de to ba honneur non on peut sa artiste soit Salimboka parce que Faye asaki artiste ya sikoyote parce que nous kala sani pe mo Salimboka. Parce que peut-être que tout ça là tout ça là qui peut-être mbongo te. Wapi bazali bongo kokunda Jani, pourquoi pas ba comédien na biso? Pourquoi pas nos artistes et comédiens tango bazalaka vivant. Là je suis à l'intérieur na ko expliquer bino makam. Tango bazalaka vivant, pourquoi pas ba honneur o ba pesa bango tango ba kufaka ezalaka ndenge moko te tango ba pesa tango bazalaka vivant. Oui, c'est important, c'est Jani Faye parce que les artistes Oyo Lelo a marqué pour Naï. Et puis Jani a Lelo qui est succès. Au moment où il y a les bossons appellent ça matin de ming na première dame Yambo Kanabiso, maman Denise Nyankero. Bana remercier la première dame, notre maman Denise Nyankero, ainsi que notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par rapport à honneur oyo babesi na artiste ya mboka na biso Jani Faye pour un dernier hommage na ye. Donc merci vraiment. La maison Hostelmac pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostelmac au numéro affiché ou sur Instagram, Hostelmac ou Facebook, Olivier Moukoko. Hostelmac, c'est le goût avant tout. Votre pâtisserie Hostelmac, Olivier Moukoko. Voilà, mesdames et messieurs, en beauté, je pense que nous avons un bon reportage pour les amis Bongo et notre votre journaliste d'investigation en direct sur la chaîne YouTube Congo Mokili. Ah, Wapi, Tozali et Kolaxabino, comment est-ce que la préparatif est pour Salama, Bona, Bayamba, Dinave, Mortuaire, il y a Jani Faye. Jani Faye, oh Wapi, Azali Bongo Comédia, Monena, Tika Kibiso, et bien, les lots dans Mokola, le 1er avril, le place des Mortuaires Nae et Zali, et lobby le 2 avril, les Wapi, Nzoto, il y a Mwamboka, Jani Faye, Kolongolango, Namorgue, il y a 50 Koya, le musée national et ensuite dès qu'on est Tika Nanda Kuna Yasuka, restez scotché, branché, Bokolanda, obsèque il y a Jani Faye du début jusqu'à la fin. Pour le moment, comment est-ce que Jani Faye, Owapi comédien, Azali Bongo, honoré Maman Denise Nyakero, notre première dame, a honoré Jani Owap, Azali comédien, et Ali Bosso, Banda.
banda makambo théâtre et banda comédien à liboso à Koufi na Europe et puis Corna et Longo na Europe et comme il voit petit na Kinshasa et puis bakopenda na bonheur une question simple en tout cas tant que Jani azalaki vivant na boye est-ce que bonheur o wat ba pesaki Jani tant azali bongo tant azalaki bongo vivant est-ce que na o ba pesier wapi tant atiki biso na bongo est-ce que ça indenge moko pourquoi seulement ba comédien na biso bazaka honoré après qu'on couvre la bande honoré tant bazaka vivant bazaka honoré que tout le monde a bango wapi ko senga voir même bongo il y a un traitement mais ceux qui bakoufi tout le monde a wapi ba corbière ya cher na ba morgue ya cher ba bien mortuaire la bango il est toujours bien pourquoi pas ba sala kango pe tant bazaka vivant c'est une question au wapi ba comédien 2 3 4 va vous répondre biso merci beaucoup. Voilà awa ba ikongomani ezali bongo awa na kati ya musée national place Eye nzoto ya Jani ezali bongo ko lelama. Nous sommes dans la ville province de Kinshasa na commune ya Lingwala. Voilà na commune ya Lingwala bozali bongo komona lolenge kani l'artiste comédien Jani Faye azali bongo honoré awa na mboka na ye en République démocratique du Congo précisément dans la capitale Kinshasa. Botala lolenge kani Jani Faye azali bongo honoré. Alors ma question est belée azali bongo kotunama par rapport ya mwana mboka Jani Faye o wapi tanga zaki na poto bato bakoloba kenote voilà abane bongo ko dépendre selon les informations selon ba information et comme libiso mais aussi na ba oyo ba tokola na ba intervention ba comédien ba collègue na ba comédien tout Jani Faye o wapi bane kolela bongo mikanda na abaye kolela bongo mokanda na mboka Europe. Alors bozong il est à Kinshasa Jani azali bongo honoré analysons ensemble par rapport à honneur wapi bazali bongo kokunda Jani pourquoi pas ba comédien na biso pourquoi pas nos artistes et comédiens tango bazalaka vivant là je suis à l'intérieur na ko expliquer bino makam tango bazalaka vivant pourquoi pas ba honneur o ba pesa bango tango ba kufaka ezalaka ndenge moko te tango ba pesa tango bazalaka vivant Jani Faye na poto Jani bandaki wapi kolela mokanda Jani ozaki na ba projet na peut-être il manquait aussi de producteurs et tout mais aujourd'hui Jani Faye ne plus mais beaucoup monde a comment honneur au wapi to kopesa Jani Faye. Alors il y a tellement de comme il y a des artistes comédiens au wapi to reposer bango ba question pour que ba meka un peu ko expliquer biso na yo peut kota la vidéo tu regardes exactement ces reportages tu peux toutefois laisser un commentaire par rapport au côté peut-être commentaire na yo par rapport il y a ndenge ba artiste comédien biso tant bazaka vivant honneur ya malonga ezakate to mona ba artiste na biso o wapi azali vivant a ko zanga mbonga okena hôpital azako zanga mbongo wapi ya kosomba voir même kisi azako zanga makambo ebele mais tango bakufaka ba comédien na biso bazalaka toujours bakundaka bango toujours na honneur. Est-ce que mboka na biso Congo ba yoko tia mécanisme moko te o wapi soki comédien azali vivant soki artiste songolo pakada azali vivant abana ko bénéficier na babilo connaît o wapi aye bon ko sala comme art et que non bazala aussi comme tout le monde to mona ngo na mboka na ba nigérien wapi soki artiste akufi bokolandela boya tikaki autant na budget na tikaki autant na banque atiki mapango autant atiki mituka autant atiki marambo ebele mais ba comédien na biso ba comédien mboka na biso j'insiste République démocratique du Congo ba comédien na biso o wapi soki batiki biso tout le monde aura toujours moi milelo que non, Maman Denise, Maman Olive aujourd'hui. Maman Denise, est-ce qu'il y a une autorité en Bokanabiso? Toi qui regardes ces reportages, toi qui regardes en tout cas ces reportages, tu peux toutefois laisser aussi un commentaire. Pourquoi pas? Bakou la bango, moi mécanisme, botala lolenge kani, on est talabakits. Talabakata falk, talawapi bako exposer njoto, ya mona mboka Jani Faye. Essayez un peu de réfléchir avec moi, Enoch Binta. Botala, comment est-ce que Bazali Bongo ko honoré Jani Faye? Pourquoi pas na boye tangazaki vivant
Bah on est au tout Gianni Azwakiangote Tomoni Wapi Gianni Fay ça fait mal. Quand était Gianni Fay un moment moi si ko benganae selon bah information autosui exactement un moment moi si ko benganae kozanga place et ya kolala peut-être tout il y avait il y a eza makambe belé kolobama pour na mort ya Gianni Fay o wapi to ko affirmer te to ko leksango kaka bongo ndenge ba ninga na ba comédien ba petit na ba comédien ba collègue na tout ba koloba kozanga peut-être place ya kolala ceux qui moi si a bengane il y a tellement de choses mais aujourd'hui regarde aujourd'hui Landry Gianni Fay ne plus tala wapi honneur auto pesi mon mboka Gianni Fay botala bino moko botala place e ba kolela Gianni Fay Gianni de vivant tout ça bambongo tout ezalaki wapi Gianni quand il était encore vivant pourquoi pas ba honneur azwa yangote combien même qu'il s'appelait Mobutu Franco mais aujourd'hui Gianni Fay ne plus aujourd'hui il y a Gianni Mobutu il y a Baleke Belé on a beaucoup de comédiens artistes de 2 minutes mais aussi la DSOB l'acceptation en tout cas de cette eau du début jusqu'à la fin donc le 1er avril l'objet peut être la mort sinon il y a place et vraiment sur les alibons Salema la musée nationale en direct sur Congo Moki est branché votre mais je signale qu'après Makamo tout donc comédien et vélo du photo l'explication vraie authentique exactement Gianni a il y a Europe na France précisément ndenge bazaki bongo kozala na Gianni Fay là à Kenaï pour ton succès et mais aussi à Koufi toujours un succès na batane koloba quand est-ce que barolela Gianni na Congo le lenge bandeko oaye na France balié mais bon comme na Gianni tama yaki na aéroport tout Gianni comment est-ce que ba congolais ba se déplacer qui voir même na banini koyamba Gianni Fay Mobutu Franco to doit se dire suivre. Bonsoir. Bonne santé. Ouais, ça va pas. Malgré vos touché, tu as mis tes mésages au Zoka, bande de belé par rapport à la réalité, il y a Makamono sur le pour la disparition, bande de Gonabiso, grand frère Nabiso, Yaya, Gianni Fay, au col au bande de Koba Hollanda. Bon, il y a vu que le monde entier, il y a vu que tout ça la douleur par rapport à artistes et monnaie en Bokabiso, à Otaki Boutikabiso depuis l'Europe. Na kombo ya Gianni Fay, Mobutu, Franco Nabiso. D'abord, ma sincère condoléance à la famille biologique de sincère condoléance. Et puis, ma condoléance aussi à la famille artistique
TP avant de remercier la première dame, notre maman Denise Nyakero, ainsi que notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par rapport à honneur Oyo, Babesi na artiste ya mboka na biso Johnny Faye pour un dernier hommage na ye. Donc merci vraiment na bango et puis merci na bandeko tout batala biso partout dans le monde pour sentir que soko osala musala na yo malamu vraiment oza aimé namoni yango kulutu na biso Johnny Faye atika biso na Europe mais qui ça c'est les qui ça pene les Johnny Faye tuzara na pasi et lelo oyo tuzolala awa na musée national au lobito bimisa corps na ye pour que tokende ko enterrer. Voilà, au Misakor ne peut pas enterrer. Le Monique au lobby qui remercié bongo première dame, la présidente de la République. Depuis que d'accord, la bande comme Soussou, auto yebi pesa tisikoyo na mort. Mais tout Monique, maman Denise a bêti le beau qu'on a mis c'était mais à lobby kaka. Corps ya Gianni et ça a une semaine comme à Kinshasa. Le lobby no ba comédien, bon tu ko lobani ni pour la maman Denise Nyakero. Non, c'est rien à dire parce que notre première dame. Hein, la mère de la nation, Aza maman na biso, alors elo on une penato lo baso to pesier ba merci té. OK. So to pesier merci té. Ngai tango kulutu akufi et puis tango na yoki ke mama akotaki makambo yo. Ngamo na habité ya Faye ana makila ya moto. OK. Alors ba ya Faye aruya et puis akundama. Peut-être Bakor monsieur Zaki na mort comme bimé la peine noté. OK. Yango pe salami. Et salami. Yo mo lo bien consciemment na motema. OK. Vraiment ngamo pe na lo baki yango. Et yango e salami, yango to pesi bango merci. Ba témoignage nini ozana ngo pona pardon Johnny Faye. Ba témoignage. Ah ba témoignage ezebele. Ezebele. Omoni. Quand on a lo baki ya Faye azana makila moto. Tant to benga ge Mobutu. Tant que bien Franco par rapport à savoir-faire naïe. OK. Yes, kabiso baleki toza akoma baleki. OK. Sika kanabiso na ba génération na bango na rota ya Faye, na rota Dadi Dikambala, na rota Sami Mokili. OK. Na Robaksani ba mi balé ou misatu na Robosa na baba kulu apo Firenze aussi. OK. Baba kulu tout moko boye na biso na bango toko malwa ba master et nga première fois na jouer na ya Faye pour ya Faye ba notalanga na groupe na biso ya Kina ya Bazigo tout ça alors ya Faye pena yebisanga avec et yo maman na acteur et les jours à liboso na tourna na ina elenga suku va yebisanga Kina liboso sko nga malamu na ngeza puisque ba kulutu bele ba salanga bénédiction au senti koto ya pesi ya ye koto ya pesi ya ye koto ya pesi donc ba pambolanga na bandenge belé. OK. Donc azalaki ya moko vraiment te perdre vraiment baoba. Voilà, te perdre baoba na bandeko tout batalio tonton sou to ebiki bandeko ba na poto ba rolanda biso nenge baleli Johnny. Est-ce que awa na Kinshasa boko sala exception? Non, ils ont concurrence. T'es concurrence par rapport à Bisso en acquis, tu es bien Maramosa ou Kenne? Non, Maramosa comme Nasuka. Maramosa a déjà Nasuka, ils ont un peu concurrence. OK. Puisque Johnny Faye a coupé là qui kuna. C'est tout à fait normal. Bateau yo, Azala qui n'a yé na mon. Ne vivons qui na aéroport. OK. N'engedi bateau baboy kola là, bateau. Batumso ba longo celui ba place nini vraiment ba ye ba miso ba ye qui aéroport 17h. OK. Corps et comme na minuit mais ba ba comme ba 17h ba 18h. On a nini eza musala oya salaki. Ba balingi mingi ba balinga ki mingi. Alors eza concurrence te que ceux qui ba to poto ba leli ndenge nini to ko nini donc ko eza souci na biso to perdre ndé grand ngolo na musala na biso. Oyo tozalaki na on a besoin na ye et surtout nga on a loba
pour séqueler motema moyen obimsango ezate donc souhait nanga ezaki pena mobutu to betani loko moko boye bo jouer na te te ba côté kuna OK ba côté kuna pena posa nanga ezaki pena na mobutu to betani pena loko moko mais nzambe nde akokisi mokano na ye tout ça voilà, merci beaucoup Soundiata. Mais est-ce que le roman va insister par rapport il y a négatif mon ara ba comédie tant baza vivant baza un peu négligé mais tant ba ko kufa to ko mona ba ko na ba honneur. Je cite le nom de Gianni Faye aujourd'hui à Tikibiso quand même que na Europe Gianni Bana ko mener vie moko boye sans document ko ça ba déplacement mais ko tala mai o to ko mona lelo ko zoya na aéroport international de Njili ko ko mana na morgue cinquantenaire ko tala le ka ba ko bongo sapé boyambi na na mokolo ya lobby alors ba dépense wana tout ba organiser tout pourquoi pas tant bozaka vivant ba pesa bino on est renté mingi à suivre beaucoup fi au moni question tout les bien makasi les vraiment bien mais pour que na lukana kota na kata mozindo ya question na yo na ko préférer ta lelo te ata sima ya ba enterrement oyo to sali programme to solo là ozonge la question oyo na ko répondre venir calmement au moni là to za na veiller to yi poto là to yi poto là mais tout ni question ya bien tout ni pena question ya bien oyo ba te bele na landa ngo même moi ba critiquer bato misusu oyo ba critiquer biso tout ça par-ci par-là par rapport à Moussala tout ça là-bas ça n'a pas ouvert la critique à Rabino Boarane le côté machin tout et tout oui tout ça est le côté mais ce qui est important au moins ceux qui m'ont a profité n'engé fa ya kufi boy pour na ici mais on en a profité aza toujours fois a toujours un espoir le quoi mutu ezali to la tara chapeau voilà le qui nous ezali un jour to la tara ta wolo ozomona voilà alors question na yo vraiment na bandeko nyonso pour na respect na bino pour na ko répondre na question oyo ndeko atuninga so na bina pesa réponse na osiko ezali un peu moi likolo même bino bo comprendre nga malamu komati donc to rozula ngotan to rozula même na ba émission roya na olimbo la bino voilà suka mona mboka Soundiata na liwa ya Gianni leso nyozu nga déjà zaka liwa ya Gianni te nga liwa ya ta ya mutu na ebité na tunyo par rapport ya ndeto za pardon nga skoyo liwa nyonso liwa donc so na fandi ou bien na oleka na moni corbière moko eleki na corps ngamona ba nzambe un jour alors natambola bien nabongisa bisika mabe ezali po yango ntango yaka elobaka te alors c'est par rapport à mosala na biso tosengaka ke totika baliwa oyo na kati ya mosala na biso fo eteyaka biso elongolaka biso na ba conflit inutile entre nous et aujourd'hui tokolobaki ya Gianni atiki biso mutu moko soi-disant kazaki kosolana ya Gianni te akoya pe kolela tu vois alors baliwa ya ba comédien nga chaque fois na lobara nzambe zo lokumu peut-être yo peut mutu permettre mutu alongwa na temps oyo pour peut-être le au moins linga ya lobi alors donc voilà na bande opoto zo pe mataming. Voilà, Landry japonais ou apiatika ba comédien te atika ba musicien te en tout cas il est toujours là. Natanga ma topi natanga esengo. Landry japonais aujourd'hui veille mortuaire ya Gianni Faye. Otuna liboso na liwa ya Gianni leso ni retirer na kati. Bon ngana liwa Gianni na omona ki na sune maramba bien. Faut sala musala malamu. So sali musala malamu ozwali kama bien li futia bien. Tale love Gianni za premier comédien bana mamba comédien bana na Congo. Qui va bien se bembe venir pas présent boka et ya awa et ça déjà les somo ya bien na zui la c'est que c'est ka sala musala bien ninga ndo bisa batu kaza na mobutu za franco donc la kisi yango pena onga na zui yango la ça to ça musala nanu bien musala bien on dépesa maramba bien mais na bomo ya Gianni tangazaki en tout cas vivant peut-être ba honneur ba couper c'est lelo zalaki te to ba couper c'est tangazaki na bomo na e analyse no ko sala na honneur auto ba couper ça Gianni lelo tanga kufi. Bien même que quand il était encore vivant en tout cas, on est retourné à quitter, voire même avec Ozanga Mukana Namboka Europe. Bon, souvent c'est un Mukanda, bah tu vas tirer bah le belara moi la moi c'est la tension Mukanda tiens, Mukanda peut tout le monde a baninga peso basangi si bah peso Mukanda.
kota mukana na bato ebele kaka baza fo motu mpe akozwa mpe kaka mukana na ndenge akompagne oyebi yango ete mona mama akozwa mpe mukana ta mosusu na relation esika mo asalaka ezaka mukana moto azwaka kaka na nsima mwasi te moto oyo aza vue moto akozwa mpe mukana na nsima makambo ebelebele eza wana donc biso ngai na oloko na ye liboso na ye nano ngai na opresente na Koffi Olomide ngai naza moto ya Koffi Olomide naza representa soda d'espoir Koffi Olomide à part ça so ve Jani Mbinza ngai na so Mbinza toko donc mwana Mbinza penda donc to tomona kimbwala et tout le monde ngale mamonga fula biso la bango esika moko ve Jani aza fio to no zane de na Mbinza ngai na ye donc aza fie nanga yango landi japonais na landi bembe o taki soda na yo la na fie elongo yango na quoi. Merci beaucoup Jani. Merci beaucoup Landry japonais. En tout cas na CP na makasi yango na yebisaka ba comédien tout balo bala ba bilobela te balo ba te bala ndeke exemple tala ve Jani lelo ve Jani lelo ve ala pas tam so ya na Congo pe mais ve aye liweza rapport na mutu nyonso to liweza na ngopona mutu te ba tika opakola buso ba obo ete pour ve Jani mo mutalinga ki mwasi wana so alinga ki ete me makampe ngoza na surtout ba comédien surtout ba ko finga mwasi na mingi te o bazo finga mwasi wana ba tu pe ba yebi na bango te biso mo tonto lingaka ende ko nanga yo za journaliste munene zo pe na mwasi na ndako tonto lingaka to solisa basi na biso ni na okufa na yo na okena okufa pona yo na okende pona yo sans toi je peux rien faire kasi babilo ko pe to lobaka la photo resona ngo pe eza pe bilo mo ba pe makambo sala maka batika la bango ve Jani akufi ye moko po ani ye mo mutalinga ye mwasi wana so ka boya ki ingoza ngo pe mabete kwa ve Jani aza yanke aza no complet aza taka mobuta ba comédien franco mobuba ya bango nyonso mwana Mbinza su Mbinza to ko lisusu donc aza fo no ko to tika biso lobana na bi ke passe sali ba fe na biso ba Willy Musheni ba Bruno Lubika monga popo ba dota de kana ba isu pourada donc yaka passe pour na biso merci beaucoup na yo ndeko nanga malgré où tu es Dubaï pe kitoko merci beaucoup OK kitoko voilà ilonga kala mbote trop déjà aux un sentiment de tristesse par rapport à liwa ya Jani malheureusement motune ezali kaka moko ko talisama lolenge ba ko honorer Jani Faye okomona ngondenge ni Jani Faye o azaki wapi na poto azaki na mwa kolela peut-être mukanda o wapi to yipeke mukanda na poto ba yipe bosomba ngo mais bambongo tout ba dépense tout honneur tout ba kopesa Jani na kibomo inaye na kibomo to na tonga azaki vivant en tout cas azaki te analyse no ko sala par rapport à ba honneur tout ba kopesa Jani. Non maman Jani merci na question na yo pour raisonner musika oza qui est important oza qui Jani Faye on est parce que aza artiste oyo lelo a marqué époque na ye et puis Jani aza lelo te succès omoni ya liboso na pesa matondi mingi na première dame ya mboka na biso mama Denise Nyakero mama Denise Nyakero ya papa Béton et puis les premiers artistes bembe na ye artiste comédien bemenaye utapoto e ya bolo batale par rapport à œuvre na yamba jiba ngolo ba ilongo ba œuvre muni lelo to mo retrouver normal muni Jani asali musale bele na mboka na biso Jani ki poto na succès lelo ko tibe na succès na ye j'espère que bino presse ngai na remercier bino après matanga Jani parce que bolali pongite bozaki tout le temps na biso ensemble et là c'est que un message au bisu tondo lo ba comme si maman et comme maman Denise Nyakero ya tout la TV muke ya raté TV munene ya te yo za TV munene mais maman la nikuna te ya mukine alandi en tout cas Jani akeye na ye bolango ze belé Jani akeye sans malade yana ke sanini mais bato bazo le monde entier c'est ça akeye sans malade ne parce que moi si vous avez moko la pris à ça les fort Jani azala Jani akufi à ça 1 heure du temps nandam la brine aboko benga bato yalo kola tango ya perte de contrôle abosani ki téléphone simbi eza ya Jani azuka ntili asura na mobile na ye soki ange soki nani obite ki ya Jani akufi ya fa akufi mbala mokar mutono soleil mtususu yo kani ya partia bon la brine atika mona bolamu te bolamu na ye po mona ngo foya kin aw lelo mimbala poto mobali wandima ki la brine alala na ye afungole amona mutakala la brine oyo amona tika ki Jani akena bénéficiaire Jani akena bénéficiaire te mutakala la brine ya mutakala libabe c'est-à-dire que total wana te mais total ke Jani akena mabele mutakala la brine ya libabe après kokunda Jani et puis ba comprendre après naza mutu na ngai chauffer parce que Jani a souhaité mutu azala témoin na ya te mutana te mais on est ensemble merci oyo kanisi bena ke
Djani Akei à Olobate. L'abri Djani Akei à Oloba. Merci. Merci beaucoup. Voilà, mon amboka Simisé Mbote. Alors, tout le monde a un veille mortuaire, il y a Djani Faye. Oui, voir même avant. Naliwa ya Djani Faye, tu peux retenir nini conseil nini to leçon yo tiré na liwa ya Djani Faye. D'abord, ça passe de moi. Donc, l'histoire on est qui as des collègues de tous les Guinéens. Ça cause à naïe, nous on va payer. Tout ça pour ma famille, tournage. Mais Pessinga il passe. Il faut que Pessinga il passe ma casse. Na récupérer la émission na site d'interview. Batu tu Pessinga il passe. Mais minya kwa mezate na Pessinga nzambe. Nzambe mtapesa ka. Et mon repas soit. Donc na conseil encore mon ligne de Djani Faye. Et que nous payons na Nzamba batela molimo na Djani Faye ton azalaki vivant na mboka wapi à France. Azalaki voir même posant un document peut-être vine ezalaki pas trop bien ndenge ba comédien mususu ezalaka mais tomoni liwa ya Djani Faye ba kundie na honneur wapi azali bongo comédien ya liboso o wapi akufi na poto et puis corps na ye komi a wapi na Kinshasa. Pourquoi bino ba comédien bozala tant boza vivant ba pesa bino bonheur wana te mais tant beaucoup faka nde bozala bonheur o esengé na bino. Bon, d'abord, tout le honneur, nous avons appelé ça artiste à Salimboka. Parce que Faye, c'est un artiste à sécurité. Parce que nous avons Salimboka. Parce que peut-être que tout ça, là, tout ça, là, peut-être un bon côté. Tout ça, que ça, là, peut-être un peu de thé, à Kakabana Mboka, pour l'environnement. Donc, peut-être c'est l'environnement. Des filles, nous continuer de vivre. Si tu as collé les kaka, tu as peut-être dans le théâtre. On a donc à salle Gimboka, c'est normal. Djani un grand artiste. À salle Gimboka, ça c'est pour Mboka. Ce qu'on a animé par histoire, nous allons comprendre que tu as salle Gimboka. Un bon souvenir, nous avons gardé.